Mituku ya Mama Loso Mengo Gabriela. Patrick. Mongombe Makanda Noeline. Maman Charlotte Lintoudia. Distingués invités en vos titres et qualités, Bana Banzambe, Boboto! Bana Banzambe, Boboto! Biso, Bana Bayo, ya Saint-Adrien, Tozali Sengo, Lelo, Mokolo Monene, Mokolo Mwansai, epai wapi mwana wa Nzambe aye kobota mokati ya biso pe tata aye kotala biso sengote sengote ya bakristo banso ya Saint-Adrien pe bakonzi tolingi mpenza kotobela yo boyei bolamu okati ya paroisse ya yo mosantu Adrien yango wana bomo eseno tozali koyamba yo bandeko bangai tokosala etape par etape bolanda malamu ya bopenza tozali koyamba tata na lolenge loye biso banso neno tobandi kopepa tozali kopepa tozali kopepa mololo
tolanda litangi. Nsango elamu ya boboto akoyebisa te libiki likomi penepene akoloba na bato ba Sion Nzambe wa bino azali mokonzi. Boyoka bakengeli bamboka batomboli mongongo basolisanga bakangi na sai. Nzambe bamoni na miso mabango moko te. Mokonzi Nzambe azali kozonga o Sion. Bino mabanga ma Yerusalem abebaki banso elongo bosepela pe boganga na sai. Nzambe abonzi ekolo ya ye asikoli Yerusalem. Omiso mabato babikolo biso bianse mokonzi ntango santu alakisi bokasi bwa loboko la ye. Bato banso babikili mosika bamoni ndenge nini Nzambe wa bino akopesaka libiki. Liloba lya Nzambe wana. Na monoko mwa baprofeta na ndenge mingi mpe mbala na mbala. Kasi omikolomi ye miansuka mwana wa ye moto aye kolobela biso mambi mauti epai ya tata. Na ye Nzambe akelaki molongo mobimba mpe aponi ye azala nkolo wa biloko biso. Akei kofanda oloboko la mobali la Nzambe olikolo. Aleki banzelu na nguya, aleki nkombo ya bango na nkembo. Mokolo moko te Nzambe alobaki na nzelu moko te: yo ozali mwana wa ngai, naboti yo lelo, to nakozala tata wa ye, ye akozala mwana wa ngai. Kasi ntango atindaki mwana wa ye wa yango mokili, alobaki: banzelu bangai banso bakogumbamela ye. Ndeko liloba lya Nzambe wana. Kobanda molongo mwa yambo kino zomi na mwambe tovanda. Liloba ezalaki Nzambe, liloba ezalaki bongo na Nzambe. Uto libandela liloba ezalaki epai ya Nzambe. Biso bisalemi na ye. Nzambe atindaki moto moko kombo ya ye te Yohane. Ye moto ayaki lokola nzengeleke kosangela bato mwinda, bato bayambaki ye te. Kasi bayembayambi ye, baye bandimi kombo ya ye, apesi bango likoti lya apesi bango likoki lya kokoma bana ba Nzambe. Ngai Nzambi ye azalaki ntango baboti ngai na ilo te. Lokumu na yo
Totalia Zambe, Bogoto. Bondeko. Et peut-être l'autre, vous allez dans le ciel. Et Seigneur, il y a beaucoup d'animaux. Et Seigneur, il y a beaucoup d'amants. Sali ya biso epai ya tata Nzambe oyo atindeli biso kobikisi. Mes chers diocésains et diocésains, frères et sœurs dans le Seigneur, en ce jour très saint, je suis très heureux d'être ici avec vous et pour vous, pour célébrer la solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus. Noël a été créé. En lui était la vie, et la vie était la lumière du monde. Bonjour. Ça devient compliqué. Cet enfant, on a dit qu'il est de l'être humain, il est lié à l'angelo du couple Marie et Joseph, originaire de Nazareth. Mais Jean nous dit ici aujourd'hui, c'est vrai, mais cet enfant-là que vous avez accueilli hier, avant sa naissance, il fut. Non seulement il fut, mais il était là à l'aube de la création. Lorsque Dieu décida de créer le monde, l'enfant qui est né hier était déjà là. Et il était Dieu. Il était Dieu. Et tout ce qui a été créé, Dieu l'a fait par lui et en lui. Quel enseignement nous tirons de ça? Ça signifie aussi que ce bébé qui est né hier et qu'on nous a présenté comme un être humain, il est aussi Dieu. Et là, la question de l'identité de Jésus est résolue. Quelle est l'identité de Jésus? Jésus est à la fois homme et Dieu. Les deux natures se rencontrent et se combinent en Jésus. Il est éternellement Dieu. Et à un certain moment de l'histoire de l'humanité, il a pris la condition humaine. Il est devenu homme dans le sein de la Vierge Marie. Et c'est ça notre foi. Nous sommes ici au cœur de la foi chrétienne. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est à la fois homme comme nous, excepté le péché, comme nous confessons dans notre foi. Il est un être humain comme nous, excepté le péché. Et c'est parce qu'il est sans péché que la femme qu'il a portée dans son sein, la Vierge Marie, grâce au séjour de cet être sans péché dans ses seins, Marie a été proclamée immaculée. Immaculée. L'immaculée conception. Pour votre voilà la question de l'identité résolue. Deuxième question. Et pourquoi il est venu? Pourquoi il est venu? Jésus-Christ, homme et Dieu, Fils de Dieu, Emmanuel, est venu dans notre monde apporter la lumière
la vie qui éclaire tout homme, comme le dit Saint Jean. En lui était la lumière, et la vie était la lumière du monde. Il est venu dans le monde pour apporter la lumière. Dans les ténèbres, l'obscurité de notre vie. Mais Jean nous dit dans l'Évangile, il est venu chez les siens, il est venu chez nous, mais les siens ne l'ont pas accueilli. La question que chacune de nous doit se poser aujourd'hui, c'est la question de l'accueil. Il est né, nous savons qu'il est homme et il est Dieu. Est-ce que je l'accueille vraiment dans mon cœur? Est-ce que je l'accueille vraiment dans ma maison? Est-ce que je l'accueille dans notre communauté paroissiale, dans notre pays? La question de l'accueil. Jésus ne s'impose à personne. Il est né dans la misère, dans la pauvreté, dans une mangeoire de bêtes. Ou tu l'accueilles, ou tu ne l'accueilles pas. Et Jean nous dit, à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu l'accueilles dans ton cœur, dans ta maison, automatiquement tu deviens enfant de Dieu. Et le contraire, si tu ne l'accueilles pas, Mawanayo. Mais accueillir Jésus implique les deux conséquences. Si j'accueille Jésus, ma manière de vivre doit changer. Ma manière de vivre, puisque j'ai accueilli Jésus, ma nouvelle manière de vivre doit refléter cet accueil et la présence de Jésus dans mon cœur. Je ne peux pas prétendre avoir accueilli l'enfant Jésus et continuer à me comporter comme les fils et les filles des ténèbres. Et d'autre part, l'identité propre des fils de Dieu, quand j'accueille et je deviens enfant de Dieu, je reçois la même mission que Jésus-Christ. Je dois devenir artisan de paix. Je dois devenir dans la société artisan de justice, artisan de vérité, artisan de fraternité entre les hommes et les femmes. C'est lorsque chacune de nous s'engagera à travailler pour la paix véritable qui se reconnaîtra comme enfant de Dieu. La vraie paix que nous sommes invités à construire aujourd'hui, la vraie fraternité que les enfants de Dieu qui ont accueilli l'enfant Jésus dans leur cœur sont invités à construire est une vraie paix, est une vraie fraternité, une vraie solidarité qui exclut le régionalisme, qui exclut le tribalisme, qui exclut les clivages entre les personnes et la catégorisation des êtres humains, comme si tous nous n'étions pas enfants de Dieu. La vraie paix est ouverture à l'universel. Elle est essentiellement accueil de l'autre dans sa différence et dans ce qu'il a de contraire à moi. Être unis. Quand nous accueillons tous cet enfant dans nos familles, dans nos cœurs, frères et sœurs,
commencé à accueillir l'enfant Jésus. Lui qui est le prince de la paix, implorons le don de la paix véritable pour nos familles, pour notre propre vie et pour notre pays qui souffre. Et devenons des artisans et de messagers de cette même paix qui vient de Dieu. Lelo ezali eyenga enene tozali kosepela eyenga enene ya mbotama ya mwana wa Nzambe koteya biso. Mbotama ezali boyibwa Nzambe koteya biso. Nzambe akomi moto. Emmanuel Nzambe kokati ya biso. Awa tozwi sango te mwana wa Nzambe abotami oteya biso, aye kosilisa mawa na biso, aye kosilisa monini mwa biso, tosengeli kolakisa sai ya biso epai ya Nzambe. Tosengeli kolakisa na tata te tosepeli awa akanisi biso pe atindeli biso mwana se moko ya ye Yesu Kristo. Ya bino ekutana na eyenga enene ya mbotama ya mokozi. Yango wana lelo biso banso kosengeli kotomba bakanja mokoto. Saka bino mbala na mbala paroisse structure etangeli paroisse ezali eloko ya mokote. Paroisse ezali likambo ya sango mokozi te, ezali likambo ya sango vicaire te. Paroisse ezali ya biso. C'est notre bien. Et biso banson tosengeli tosala mosala main dans la main. Lotal. Bomoni ndenge lotal na bino ezali kongeli. Ntango nayaki awa disposition ya hotel na bino nazali lisusu kokondola te kasi ezalaki mabe to etelemaki batiaki yango na kote moko tokuna na yebi lisusu te ezalaki mabe koye. Nzokande lelo bino moko bomanyoli mpe bolobi likambo oyo kaka episkopo alobaki ntango akozonga epa na biso akuta biso na situation wana te. Bosangisi mwango pe lelo mbuma ya misala ya bino limonomi na yeli kotondo bino okombo ya eklesia.
soit le centre de notre louange et notre action de grâce. Qu'il soit l'autel où nous offrirons le sacrement du sacrifice du Christ. Qu'il soit la table où nous partagerons le pain de vie, où nous boirons la coupe de l'unité. Qu'il soit la fontaine où jaillira sans fin pour nous l'eau du salut. Faites qu'en nous approchant du Christ, qui est vivante, nous devenions en lui un temple saint et que nous offrions sur l'autel de notre cœur à la louange de ta gloire le sacrifice spirituel d'une vie qui nous fait plaire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Maïngela onotale loye. Mokonzi asantisa yango na bokasi boye ope ikoma elengo ekolakisa mobomba mwa Kristu mpe mwa Eklesia.
l'archidiocèse de Kinshasa sont très heureux de vous accueillir parmi nous, de vous voir prier avec nous, bénir et inaugurer le nouvel altar de notre église paroissiale, ce jour de Noël 2021, qui touche à sa fin. Tata Cardinal, c'est vrai ce que vous avez dit, c'est la deuxième fois que vous honorez notre paroisse. Puisque la première fois que vous étiez venu ici, c'était lors de l'ordination des prêtres de la congrégation de mission, les Lazaristes, qui desservent de main de maître notre paroisse. Tata Cardinal, aujourd'hui encore, votre présence parmi nous, en chair et en os, c'est en fait pour nous un privilège incommensurable. Nous sommes en effet désaltérés, comblés de bénédictions, très ravis et très reconnaissants. Soyez-en remerciés infiniment, Éminence, de notre paroisse et qui saisit cette belle occasion pour présenter à votre Éminence les vœux les meilleurs pour l'année 2022. Que Dieu vous accompagne. Je vous remercie. Saint-Adrien, 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 c'est vos amis. Tata, mama, baleko bangai, maloba, touti kolala penza, maloba, okomo ya biso manso. Bongo ya bote, tolekisela na tata wa biso wa lokumu, mane tolegeleki, nalingise koloba liloba moko. Diye tata Cardinal auti koyebisa biso, alobi, soki olingi moto ata azali wapi okozala nini okokende kotala ye. Tata Cardinal, biso tosepeli tomoni te olingaka biso bana balio mpe biso Saint-Adrien tozali na motema mwa yo. Merci na ndenge oyei, merci na ndenge otei biso, merci yango wana biso mpe bana bayo tokolakisa yo te biso mpe tolingi yo mingi. Yango wana bandeko tozali kolakisa esengo wana na lolenge tolengeleki. Bongo lokola ngonga epusani tobongama malamu tosala yango na limemi